La famille, j'espère que vous allez bien. Manima, chauffeur, grand chauffeur, grand pour para, responsable. Fongola mato yoka lisolo très bien bande konangai. Yom toli wakumba moto na ba chasser moto. Donc moto tam a remarqué que moto ya sika yo ke loko. Mon petit tes crédits finissent très vite. Orange, Airtel, Vodacom, ce sont des réseaux pitbulliques, vraiment. Vieux Kabouscope, nous n'avons pas un gouvernement responsable. Envoie-moi seulement. C'est bon, c'est envoyé. Mon petit tes crédits finissent très vite. Orange, Airtel, Vodacom, ce sont des réseaux pitbulliques, vraiment. Vieux Kabouscope, nous n'avons pas un gouvernement responsable. Envoie-moi seulement. C'est bon, c'est envoyé. La famille, j'espère que vous allez bien. Manima, chauffeur, grand chauffeur, grand pour para, responsable. Fongola mato yoka lisolo très bien bande konangai. Yom toli wakumba moto na ba chasser moto. Donc moto tam a remarqué que moto ya sika yo ke loko. Na 2023 na bima parler na ninga bakinga bwana mbumba. Na kutela papa mawo bien habillé na kan. Azungai express to beta na ya aller retour ya mon frère. C'est problème exact. Maintenant, on a l'attaque ba bijou ba nini na lié awa. Loko so mbongo. Tokena papa na tokomi na porte à mon fleury. Pona ba chauffeur ba yebi na mon fleury moto ekota raté. Mais papa na tokoma na porte ba katela elo sako. Soit disant major, ce qui n'a en tout cas na zaki na maîtrise té. Tokoti mon fleury mais minga tina ndako akofi lo midemba liboso na koma kuna. Na portail na ye. O masa telema na tellement non na ina mona mopao to ana dossier mo boy na ye boy na boy tout et tout. Zana on a benga devant ngai. Jo ba nyonso ala ki na mo trafic. Abimisi téléphone à l'axe matala numéro ko ta confier ngo ba komi pe confier lo midi. A composant a bengi. Votre correspondant n'est pas disponible. Donc ça va ya sina sola na ba mettre sécurité na ba so za so gabi. Atidi nga likolo moto. Ba matanga mbula mike bandi ko geler ga ndezala. Yake na porte bisolo tenga moko na omona asololi pe na bato ya sécurité o baza wana na porte pena ya mopao mokonzi asololi pe na bato ya sécurité baosolanga na musika na vandika likwali bende na ngeza ya sika veille na mona yo no bayebisi nga kwa d'accord ma na bimi mais tozela nanu totala nanu dans quelques minutes so akozonga mais masa mbula zo beta to vandi likola moto bwendeni lobenda na to vanda buna c'était père et le boyate. Si on a pour la nanga mais n'avant les collègues on a un problème exact. Bandi ko nangai ate su côté ba garde bazalaki. Mo se confie pour na bato bakenda kuna ba yebi ba kare tandama libanda ne bile zawana. Abaluki wana ninga sima kaka libanda na sola ti ayo ya ono ça va mon pas azata déplacer komisanga na 4e rue na gagi na dossier mo na ndenge ya parquet le pas na ngai ya $100 to bano we la ngona jotar mo mais na minute na gagner procès. Alors on a gagné procès va mettre avocat ba benga fona ki wana moi longo gombo na nana to célébrer nzoka nyonso wana azoloba ezaka kwa somba moral na ngai ndenge na frappé ngali bingi ngata ke mwana kinga boya tongo ba jegi zengi lingaka ti na timbele da ba je na ye tango na mona da ba réaction na ye ponga na vanda likola moto yo ki tsanga na ke bata bande ko na démarrer sur le moto na démarrer sur moto to komi na 4 ans na 4 ans yango leto bimela na nenga libuso to bimeli na nenga sima nzela ki marché atiki nga wana mbuli bandisu matanga ya koti na kati aumeli plus de 2 heures du temps donc on a papa nezaki nini ndaumeli na kati nga lingana tika moto bongo na kota na kati na kelanda ye ngabe na biso na kokufa likola moto na ozalaka plus de 2 heures du temps obima ako mobangela ngai mais c'est pas normal ozokumba ngai ozotelema na bambula matanga ezona se papa nzoto eza ya ngai nga mesure matanga mbula mais yo te et puis so matina moto vandi na otiki l'espace pour bébé bon ça va me manga na 7e rue na ko ne pas cambiste mbongo na jelo ko na ba mettre avocat ba sola na ba sisi ego pesa nga da kanda
mais on a raisonné qu'à ce qu'il y a 7 heures. Dans la minute, on a tout comme d'abord 14h, 15h. Journée est couffa. Tout comme à la 7e côté, Kambista, on a télémi, oh, bien, oh, l'ouon. Yo télémi, on a massé, on a bissou. On a dépassé mon kena moteur, on a télémi, mais on a joué les taux, on a tigé les bancs. Nazo yo kaya zo senga Kambista 5000 francs congolais. Moi ça fait 5000 francs dans son vélo. Kambista dit "Eh papa, on a on a crédit sur 2000 sur 3000." Nana bon après so tala ko nana motard ye wana fona pese so 10000 francs masala nga boinde ni. Ngana oyoka. Kande matinga lisusu. Kambista dit 5000 la PC ya kanyango quand se birom dans une bonne de la tienne à poche. Wana to komi suko ba 16h. Pour partout to ki nda sala ba 30 ba 40 minutes. Olukaka ndeni ngana ozaki dimba po eloko keni. Ngabe na agi fait. Papa na yo longolanga na 7e rue kota Kambista to kitina na corridor. Ok ngamo na yedi na corridor wana na Saint Raphaël ko sala GT. Ba yiba ka moto na place wana ndeko nango zo landa vidéo partager le moninga. Corridor Saint Raphaël. Zone wana kaka wana Saint Raphaël wana na Petit Boulevard 20h, 21h, 22h, 23h. Kemba au menu ba client ozomona clarté le kana bango na boulevard Kima Petit Boulevard pour banaka na Saint Raphaël première rue, deuxième rue, troisième rue na sabanzete wana frappe ya ba jeté. Landa histoire ndeko na ngai. To poussa na papa to komi na corridor, atali pena ke manœuvre to asale la rabate pa na ngesimbite na ka comment ça c'est bon. Nga vandi na na mais la bouteille moko yo beta to bongo yo zwala. Tala papa mokolo. Na manka respect c'est papa limbi sa moza aventurier. Yo moyibia. Donc, au béni non ngai, au béni non la journée, madame oui bien sûr au amoïbi. Comment on rejoint comme dans 7h to comme 17h ya ngoi. Pour ça nga jeno vando mi la moko nga na beta to na ozwambo. Nga no to kana na beta to na ozwambo. Papa na ko tsalo bongo na poche. Apesa nga 6000 francs au bimba na ngoi. Ba bomelo déjà journée carburé si le sani bandego. Na zo 6000 francs. Pour na nini likola ko lula ba compte ezala na zo express. Tant on va na mutu to kende to sala aller retour soki bote komi o le to zonga boke etika ngana na bandal bongo to ke côté wana boya na yo course zo baksa course ti ba ke boma yo masa ba kita na venu wana point bo komi masa deuxième parcelle pour sanga boya na yo ndeko na ngai o azana matoi to bwana matoi te Italie. Petit frère, je me suis réveillé à 5 heures pour regarder si mon téléphone a chargé à 100%. Je vais recevoir un message. J'ouvre comme ça des pages. À la fin, c'est pas ton... Attends ça! Jesus! Hey, y'all, come look at this! God have mercy upon us. Hey! Attends ça! Attends ça! Attends ça! What's going on here? Ngai montagne na liboso na bino pona ko s'expliquer moi moke. Na bimaki na nga avant-hier, nakindaki na kobula koluka mwa quelque chose mais eloko tokomi okutana nango na nzela donc moi ete nde toye kosenga liboso na bino etaki bino bakonzi ya mboka population botalela biso likambo oyo bolandela biso pena c'est que biso ndenge tobula boy be ndenge tobima tongo tolukaka eza mabe balmeni ngai na bandal donc nazoka bato bakote ya uleri oketika biso na bandal tokoti ba venir titi
oh ozela biso awa tosa échange ntango kaka naozela bango wana bayeba mba moko oh masi kita likolo ya moto masi nakita lisu likolo ya moto ndenge nini bopisanga nde mbongo na nga nakende okita likolo ya moto soki mbongo ou bien moto na yo pona eloko moko nayebi te nayebolobi bongo botikanga kasi moto na nga nakende okita nde bamo bayogrimanse ngai ntina ye kozwa shok ndenge naza boye naza blesse ndenge naza boye nde naosenga bino etake bino population bakonzi ya mboka botalela biso likambo oyo bolandela biso pena tosenga pena nde aide epa ya bino donc tokomi ya insécurité makasi conseil moke o naza na posa napesa bino etake bandeko na ngai bamanyema taka biso bato tobolaka na moi toza boye baponta ndenge ekomela biso boye siko bino bato bobolaka na butu bokosuka ndenge nini tozala pena veille na bato oyo tozomema bango bapassager na biso koma moto mosusu alati veste oboleke wana responsable nde oyo namema ye te donc totalaka bato oyo osalinga komema bango totalaka pena bato oyo osalinga komema bango oyo babulaka na butu mobimba ozobula bakoboma yo pamba donc na famille na yo kia koperdre yo pamba nde moke wana nasali nalingaki nasali nayebisa bino liboso ya bakonzi na biso ya mboka papa Daniel Bumba talela biso likambo oyo papa soki yo te mosusu aza te nayebisi na commandant de ville général Israel Kanku papa yo moko oyebi nde mosala yosala me makambo oyo komolekela biso bato ya moto faolandela mpe biso bana na yo na babourgmestre nyonso ya banini ya bakomine papa bosunga biso bana na bino bosunga biso vraiment bapolisier basalela biso sécurité ya bien toza nsima na bino mpe bokotika biso te papa merci. Oui, bonsoir la famille. Bonsoir bandeko nanga ba motard. Naza moko na bino motard. Nalingai na signaleka bino makambo ekomeli nga na tongo ya lelo. Ba 9h. Nazalaki kote ya nini ya magasin. Nauti magasin na mutu moko nake kotika ye na gare centrale. Na bandi ozonga na komi liboso ya Sozacom. Namoni ba jeune garçon mibale bazotelema balati bien on dirait ga bana ya Gombe. Balati na bango bien. Babengi nde moto nanga. Tozala iso 4 moto baponi oyanga. Yo motare yaka. Zela tobenga mutu. Apesa biso adresse. Soki okoyeba adresse wana okende otika biso. Biso toyebi kuna te. Nga nalobi we bobenga ye kasi. Nasolola naye. Babengi moto na bango wana. Bapesi nga telefone. Ayebisi nga ke motard. Obulaka tukine. Nga na ndimi oyi na bula tukine. Oyebi maison communale ya Lingwala. Nayebi. Sima ya maison communale. Après 2 avenues na rond-point wana, mwa rond-point ya Mukeza la wana. Oyebi nga na ndimi oyi nayebi. Ayebisi nga ke mema batu nanga wana bango baza bapaya bayebi koto te. Yako tika bango ti na rond-point wana. Na memi bango ezali ba 9h vers 10h. Bafuti nga mbongo nanga kana nini
na ville. Na ye na bango nga na makanisi na nga nazomona ke bato nazotambola na bango baza neti ba aveugle po bayebi esika tozokende te. Po kote wana ezala kote moko bato basala bato mabe ba motari mabe makasi. Ndenge bango bayebi kuna te nakende na bango kaka. Na memi bango ti maison communale tokoti ti après des avenues na kitisi bango place wana. Nakokita kaka nayoki kaka eloko moko etushe nga na mukongo. Natala boye pistolet nde atie nga na mukongo. Ayebisi nga ke komeka te koloba, soki omeki kaka koloba, soki ogangi na bomio. Nga na bandi kosala bakalkule na nga pona na botola bango pistolet wana, na botola oyo aza pembeni na nga pistolet wana, tokweya na moto na ganga bato baya kokuta biso place wana. Tango kana nazosala bakalkule nyonso wana, o moninga na ye mosusu oyo akitaki avant ye pe azalaki na pistolet. Tango kaka abimisi pistolet na ye wana nde fatigue ekoti nga na nzoto mbala moko. Awa shwa eza lisusu te. Natuni bango bolingi nini? Okita na moto. Nakiti na moto. Kanga miso. Nga nayebisi bango nakanga miso pona nini? Boza na posa ya moto to boza na posa ya po soki batinda bino nde boya koboma nga. Boboma nga. Soki bozala nde na posa ya moto yango wana eza na maboko na bino. Bokende botika nga vivant. Naza responsable, naza na bana, naza na mwasi. Touti mboka toye awa toye koluka. Ka ndenge bato nyonso balukaka. Soki bobomi nga awa, mwasi na nga pas même 2 mois na Kinshasa awa. Ayebi esika akobanda te. Akobanda oluka nga wapi? So bobomi nga awa, bana na nga bakosouffrir, mwasi na nga pe akosouffrir. Boza bato nga pe naza mutu. Soki boza na posa moto, bozwa moto bokende botika nga nazonga na nga ndako. Balobi ke ça va. Baluka pesa biso mukongo. Na baluki na pesi bango mukongo. Oyo moko wana amati na moto, abandi ko apusani. Avancer liboso kono. Nde abengi moninga yaka tomata. O moninga azonga kaka na ndenge asima. Azoyebisanga soki omeki kaka kotourne na beti yo lisasi. Soki omeki kaka na beti yo lisasi. Nga Natalia. Nazoyoka kaka bapelisi moto epeli. O mosusu amati bakei. Ngai na baluki mbango nakei kobenga la polisi na maison communale ya Lingwala wana. Nabengi la polisi. Bayibi nga moto awa, boya tolanda bango. Nayebi bango bien. Ba policier mibale bazali wana ba compliqué. Oh toza biso moko. Bamisu baza te. Policier moko nde amataki na nga moto tokei ko baluka. To baluki tokoti ville, to baluki Wileri partout. Tozi bango te. Polisi wana azongi nga pe na zongi na komi na Sanef. Motar moko ka ndeko na nga Mswahili. Nde asungai nga na moto.
amemi nga ti magasin nakomi na magasin ka ba connaissance bakei kotika nga ti na ndako navandi na ndako motema eza bien te nabimi lisusu nakei kotambola nazoluka soki nakozala na chance ya kokutana na moto na nga na ndako nakuta mutu te mwasi na nga azali na eglise na bana nakei limete naluki kote nyonso wana ba 14e 13e 12e rien nazongi tina minute oyo nazoyebisa bino nasali video oyo courant eza te courant euti kokende ka sikoyo nde nalobaki kaka nazalaka na habitude ya kosala bavideo te nasignale bandeko na nga bamotare ke bameibi ya moto bachange stratégie tosala keba na nzela stratégie bazochange presque chaque jour ngai mutu nazalaki na nga subule nayebaki na nga teke batu oyo bayebi esika bazokende te naye na bango ka très bien bakomi wana nzoka nde eza kope na bango basalaka moko atikali kuna bao mibale bakei koluka moto oyo bakopona bamemi bango ti esika moninga na bango azali moninga na bango mpe namonaki ata na miso te nde eloko etindi nga nasala video oyo mpona lakisa bandeko na nga bamotare makambo ekomeli nga lelo bango mpe basala keba na nzela bato mabe baza ebele